Bana monde, vous allez déjà vous là pour Via TV Monde et yé. Bana poto bana partout dans le monde, abonnez-vous massivement na Via TV Monde. Chaîne Yasika, Via TV Monde. Bozobi loko oyo nano bosote. Via TV Monde. Via TV Monde, abonnez-vous massivement. Kota kaka na Via TV Monde. Vous abonnez bien. Via TV Monde. Bon, on a toujours la télé-réalité, maman. Via TV Monde. Soukana masolo. Malabi chez un côté. Bon, la chaîne a mis pour s'abonner. Bon, mon habit de mon télé-réalité. Ah, Via Boebazi wapi. Toi, un système Mikolo ya bien bien. Nyon souhaite me le rendre toi en Nzambe. Bien à bien. Via TV Monde. Bon s'abonner massivement. Bon s'abonner na Via TV Monde. Via TV Monde. Kende kufinalisha pi uko abonné ya Via TV Monde. Boya biloso bon s'abonner na Via TV Monde. FM Production. FM Production. FM Production. Tata, ye bali amu. Mon colon dit qu'on peut dire mais c'est on n'a pas ngoi. Regardez ma terre. Na pende. Mama ben. Ani ni mbongo. Ntongo bolo. Nana ngoni ami. Akisala no. Anyo tata. Aba nyona mi fona pesa. Pululu. Yo mbongo pour ce film boy kamu. Yo mo kamakate. Zaba kusi. Pour faire ça on dit na bien. Ayo komi kofi. Yimisa biyo za poche. Mwana na ebi yo bien. Yimisa nyoso za na poche. Mama yo ba. Yimisa nyoso za na poche. Na malembe na si wale. Ndio mwana sika bala ana fara. Mo kola misa to na suba na suba na zotsana. Yote. Yimisa nyoso. Zonga ala se. Pesa ngai nyoso za na kata poche. Ndimisa mo si bazwile za. Ndimisa muso. Eza nini? Yo zo apare wa. Oyawe aucho yiba. Na lokuti to yi. Na banta. Na bamani. Ozo wa. Tata. Ozo wa. Tata. Ozo wa. Pesa bala sane ba sa Facebook yo. Azu wa. Ayi. Ayiba. Yaka. Mwana bena mwana kukachina ntoto. Na kopita te. Na kopita te na kwa mwana koni. Nani koni penda kwa kopeta kai susu mwe. Oma. Mboko. Mboko kwa to chango. Mboko fu. Mwana nako pesa yuza mwana kitoko na bota. Mwana kitoko. Soko zo yiba. Esa mala mote. Merci. Yeah. Facebook eza. Na njoke. Ko yiba ezali mabe. Ngana na baga soki na lobi, lobi nga. Nani? Facebook. Nani? Facebook. Mama nani? Oh, nani? Nani? Eh, mama, ngana na pango. Bino mo saba ko te na ko ba bino te. Me makamu ngana ko na mwasi na ngayo. Bino mo ko na sapo. Elo ngana ko sala yo. Tata pa na Facebook eza. Yo so mo na ngote za na code, mo ko na wacha code. Ego funga mate. Ozo mo na ngote, eza ya moto. Ayibi? So ba che on Facebook awa. Na ko bwaka na babala. Na ko bwaka moto. Tata. Tika. Pululu. Tika na ko bwaka na babala. Na ta suko ko na ngwa. Madame on ana autre na biso ayiba.
nakopekisa yo mwana fukama kokima Matisa mama nayo chongisa bongo na sani nakota pena makambo ya tata bido na matisa susu na ngai nayo mama na bila matoya tata mama ya mama te no paja ya mama mama ya mama kadang tu buat sana mama déplacer au moins que non maman okoto mama kono te mais to mama kono non ko tombola makolo nini ko ya nini je tombe le bakri baselo na poder bende mais non fatonga makolo bakomba basala ni comme ni te sala ko yo fandi yo ko sama bepenza mami afani yo poter na tutumbo o kombo na bele ezo na pota mais comme sote yo ya nanga ba poter za nzote za makolo oh nini oh ni makolo ya nini ça me dit moto ko o leki no propre ya ah c'est quoi ce finganga mtele leki on mo finganga il finit ok finganga ndengo mezala ko so vale la fia ka ote ndio pesa ngapa le mimi ndio finga mama na finga mama non donc ça va on nzela ke mona bonga sala ma botu o se nzela si selon makambo ya bisinga pour la frais papier voilà hein nalingi ko pema yango nazopesa okanisema oke na kotala pour frais papier nyonso azoloba donc namoni ke eza langage ya nzambe pour frais papier amemi sere amelata na kati ya église tellement azwaki na mokili aye na kati ya église parce que po achange liloba oyo ozoteya biso mokolo na mokolo kati no esika liloba nde yango echangeaka moto na ntango ozoyoka mais sere amelata azoyoka azotia liloba na misala te alingi kochange comportement na ye te alingi kochange babiema na ye te azolata comme si moto azokende boîte s'il vous plaît pasteur mpona mwana donc azodérange meme nanga donc soki meme yo papa oza makasi te akoki kokweyisa yo soki oza moto osambelaka na ndenge ya solo te molimo mosantu atondisama kati na yo te donc bafille ya modèle oyo bakweyisaka basala ya nzambe ebele donc Dieu merci na ndenge ndoto wana répété lisusu pour la deuxième fois donc c'est que oyo nzambe azolakisa donc oui, c'est un langage de Dieu. Mwasi na ye non, papa, s'il te plaît. Papa, s'il te plaît. Papa, merci papa, merci. Merci papa. Et je me rappelle bien, papa lointain, à Balaka, Namaloba Nzambe. Oui, le Nzambe. Oui, lointain le Tinoko. Oui. Tant Nzambe à la Montaraï Nandoto, moi Sinaye. Et Dieu l'a accompli par sa parole. Oui. Papa lointain, Lotino, Azalaki na moi Sinousouté. Oui. Nous, notre problème, c'est la sœur Aminata. Comment s'en débarrasser? Aza brutal, Aza na langage mabé, Aza modèle na yeka. Donc moi je crois que Nzambe oya appelle sa vision, appelle sa provision. Le rôle Nzamba na kisaki na frère papi,
moi moi je crois que Aza capable de faire éloigner Aminata Moussika. Moi je suis vraiment convaincu que Nzambe wana a repris sa provision à Malam. Impoli. Moi j'ai indication. Nazaka na kanda lo jang Taliban di mokang sa shuke oyabi. Bukang matanga wala bukang. Papa, nabe oye mesali yango betinga papa. Ndeko de propre avandi awa au kombola. Mabele yetu na pota. Ngana yebisi ya mimi. Temi akoski ngana bitie mbata. Merci papa. Azokumisha pota oyo pota. Pota ezalaka na bandi oyo ekwesaka bandi. Et Aza capable de faire éloigner Aminata na modèle na ye pene na ye. Oui, Zamba kosala. Frère papi akabi bolenge na ye, akabi beauté na ye et pas ya Nzambe. Donc aza mobali kitoko akokaki kozwa Aminata asala même bêtise na ye. Mais lokola aza mutu oyo ayembela Nzambe, asalela Nzambe, amikaba na maboko ya Nzambe. Donc Nzambe na kotikala kopesa ye pasi te, akotikala mpe koyokisa ye soni. Yango wana mateya oyo nga nakanisaki yo te ya bajeune fille nakomelaki yo na papier. Offrez vos corps comme un holocauste pur devant le Seigneur. Nalingaki ote yango bajeune fille parce que bajeune fille bayeba kobatela bolenge na bango bapesa yango epa na Nzambe afeke Nzambe amonisa nkembo na ye epa na bango. C'était capital. Merci na kobosala. Tala. Elona ngana bimisela yo. Sans foutima. Ndeka na katelo pango. Ya faute na binote, merci. Oyi bozo manke ngande. Papa, na foutima le pango yeyo. Ya mo mtu ke le pango yeyo. Ah mais on va été. J'espère nga yaki na manke yo. Oh yo sifale nga zamu kebeta. Betanga iti. Oyi bebe limi abela kamino. Ojo bete mbata so mino ngebukani. Mali ya grave ya moyo. Oki petit mine be okuna mo grave. Imera ngambo. Meto zalia. Imera mera ngambo. Yango bayango. Mtu kosala efuta. Bon garçon, hey. Ofuta ma. Bon garçon. Papi, pour les chèques au restaurant. Kende esika na tindaki sala maloba kokisa maloba. Bonjour. Papi, qu'est-ce qui va pas? Papa. Je dis namoni yo napongi eza na ndoto moko nalotaka ndoto wana oyo sika ba troisième fois nalotaka kaka nzambe azakisanga motu moko nakenda kotala motu wango motu yango rapport ndenge namonaki na ndoto na ndenge komona physiquement boye en tout cas motu yango baprofekinga te sepe na motu nzambe motu alakisaka ngai na ndoto e kaka nzambe motu atindi ngai même adresse même commune mpe motu yango nakita kombo kaka yango oyo namonaki na ndoto mais motu yango oyo namoni physiquement boye eza ye te je sais pas eza ye te comment eza ye te eza bizarre rapport oyo namonaki na ndoto e ndoto wana ezongaka kaka à chaque fois ça nalali nzambe alakisanga toujours ndoto wana mpe aza insiste na ndenge na insiste awa namoni ndoto yango ese répété nzambe soki apesi apeti apesaka mpe kolia alors yo soki oyebi kontimbola bandoto te luka moto ayebi kontimbola bandoto alakisa yo lokola ezozongazonga on asali remarque ces derniers temps bandaki na confirmé que Aminata akei nakomamona limbisanga terme on dirait perte mémoire nazomona lisusu normal te papa naza mosala ya nzambe place mémoire ekosalanga te mpona Aminata mais oyo moto ezali naosala oyo nzambe azosenga nasala
aminata aza akei nzambe motu ayebi mpona akei soki aza ya ngai akozonga soki mpe aza ya ngai te ake na ye te koyebisa nzambe ete azonga s'il te plaît donc yebisa nzambe nyonso sauf ke aminata azonga papa nareketaka na nga na eloko moko te nareketaka soki nzambe alobi na likambo mabe wana koregrete nafa passé awa sœur Ange mais a changé sœur Ange Milambo na Paris déjà bato benganga abisenga wana non abisenga ka ndoto wana oyo anotaki wana ye mpe alotaki yango nayebi te soki ezali nango nta mpoza tanga papa luka bato ya bio ndimbola bandoto bandimbola mais aminata azonga te père spirituel nanga azali j'espère ke nakosolola na ye papa merci na conseil. Bonjour. Excusez-moi, madame, vous avez mais vous passez en fait ça. C'est ça, non, vous pouvez montrer. Bana monde, vous allez déjà sepela pour Via TV Monde et yé. Bana poto bana partout dans le monde, abonnez-vous massivement dans Via TV Monde. Chaîne Yasika, Via TV Monde. Bozobi loko oyo nano boswate. Via TV Monde, Via TV Monde, abonnez-vous massivement. Kota kaka na Via TV Monde. Vous abonnez bien. Via TV Monde, on a toujours la télé-réalité, maman. Via TV Monde, soukana masolo. Malabi chez Zakoto, bon la chaîne, vous s'abonner, bon mon habit de télé-réalité. Angaye, via Boebazi wapi. Toi, un système Mikolo ya bien, nous sommes en train de bien, Via TV Monde. Vous s'abonner massivement. Vous s'abonner na Via TV Monde. Via TV Monde. Kende kufinalisha pi uko abonné ya Via TV Monde. Boya biloso bon s'abonner na Via TV Monde. Yo, quel sangali? Excusez-moi frère. Excusez-moi Mana suka na opera liposo na mono liposo ya na liposo sino te mon tam suka na osala izala mukie
Afinga na ndao na biso za pona yo. Diba finga. Afinga ya zoba za pona yo. Papa doit mena sanga chaque jour. Oli na boma yo. Ota ita nga zaki. Tiki na ngati zengi. Bo yo o jour na loko sakala na yo na leki na nga. Yo. Oh, tio, oh, kwaya. Yo na beta yo. Oh, kwaya na yo. Yo. Yo, tika na aya kwa tese na vine koti na kati. Tana ya benja yo. Tana ya benja. Tana kuna, tana papa. Afina hapo yo to wa. Na benja na. Bora kwani? Na to bena. Je suis amoureux. Je suis amoureux. Zambe waboka sibuso ukumisa tata Zambe Osana Yosana Yosana ukumisa tata Zambe sana mapigano papa bwe sio kwa mangaya hapa kiwa hapa naomba kaugini dada ochile sana samo so lao imate tika sisa kata olingalo mimi mko tamla kama mala mtiko usuka kwa Sama pesa kidogo moja. Hata shangwe pale. Kwa baba pesa kwa ndio baba ni hapo za. Achia mama. Na biba ninga na pesa kwa kidogo kuna. Sama kwa kuna hiyo. Sama mkono. Bila ama pesa mama. Oh mimi oite alose sari. Pale msala mpa. Msala mpa. Pare, mosala mino, pare. Boy, como não? Olha como bem. Ninguém não. Ah, meu Deus, se eu vou te dar mamão, eu vou pare. Nazangi maloba, ya koloba. Nazana ba payer ba papa. Ko beti ngamba ba kutu mwano. Ko beti sangai mapakuti ba papa ko ba. Nazali papa mukambia saka lopango. Ayo ngamba kile mikoyuso na dingine ngamba kuswa na te. Mwana! Osana sarite na yo. Osana mopo. Oye, oboy ofara. O efana ona. Ko sa onye na ena. Ya buli. Ngana le bilona ngana. Na ena bilona na che a. Tata e afari a ko sa mama ya. No sa ma sa azimi lo ona. Ngayo. Le para mo nim. Ya buli beta wenza. Ngayo. Ata papa. Le pa o. Ngayo. Esa mo mima. Na bokulu na ripa. Manu na. Oso pela na secret. Na. Ngata tana yo. Papa. Hein?
ntango ndeko na ye na lipa yo ozalaki wapi obimi mpe te olie te yaka oza moyibi ya solo moyibi nokosila te yaka oyo nini kongomela te fongola monoko wana nini wana nini kati obi na oto me mafulu ona soma moyibi na mama mtasoma fongola monoko mayo ko kota ko na monoko ne fongola monoko ko na monoko mai zate zala zo mai voilà zela yo zela ko iba babala lelo suki mama mutako ya ko pa charité ngai na lebaka na yo okomemisa ngambo ngambo akomemisa ngai na boma moto sisi nga prière yo so na zaki na monoko mama na yo oto asala po soko sote mi atika yo sana makoko ndai otini oh yo puta soko pandi porte de pare mkwana bulu na kuboma yo soko babili bama kule kwa kote na kuboma yo bulu na bongo bongo mo sana pasi ngala sana biloni asani ni ari ya ya so mefa la ya ici azale kinayo azale kwa zinza ya mais afete mabe salela mukama nzambe mon frère merci beaucoup maki mokonzo na nzambe na kosalela moi-même nazi korekonde kibe aminata te parce que aminata nazokai lokola ser moko akenda londres tandoko tosambela nini église moko ya efungwama epai ya apôtre aringo tomawetia Sœur Merdi Vanessa. Sœur Merdi Vanessa. Oui, il a fini à côté de moi, à qui dans Londres, à nous sur la cala. Bah, kokala makasi na aminata yo mona skoyo. Na ninga kosa aminata mabeti. Quelque part, on désobéit dans le pasteur. Parce que tant qu'on l'auteur pour la deuxième fois, pasteur a fait que au kende. Mais il a toujours hésité. Et ça, on sait qu'on désobéir dans le pasteur. Et là, quand on a exalté, zala na foi. Vu que Nzambe wana yem do lakisa yo. Nzambe wana pe mto peso pouvoir tant comme wana ba c'était. Ko ça na obanga te. Na na biso te que sert à Koki, Rachel à Koki. Rachel à Koki. Oh, ça da Irlande. Je me souviens. Moi c'est côté Bazoya c'est le banda. Bazoya tout ça la prière wana au AIC pasteur. Tika ko désobéir. Bonsoir. Bonsoir. Bonne. Bakiti Botandi Namte. La madame de Botanda, la Racha Soukapuna, le frère de la Béana de Sikalé. Concernant on parlait juste à propos de Maman de Donaï. Ah oui, à propos de ça. Ok, Naki, est-ce que tu as dit ok, Naki, Naki, des papas. Mais deux mots, il s'est répété les sous. Et c'est répété les sous. Frère Papi. Qu'est-ce que je t'avais dit? Que ceux qui ndoto et ceux qui mbalami balé, ceux qui sont bon Nzambe, c'est que Nzambe kandia le wana. Aussi longtemps, pour ça la oyo Nzamba zolinga yo salate, tu retiens ta bénédiction. Tu retiens ta bénédiction. Tu es en train de freiner ta bénédiction. Ozoyo kanga? Hein? Ils ont grandi vanité. Vous allez obligé, il y a régé ensemble parce que vous écoutez ça. Merci papa. Papa s'il vous plaît. C'est bon. Arrangez les choses. Papa. Merci. Oui. Mais qui n'a collé à pasteur les ressources de votre nani. Ah, papa aussi. Papa aussi les nani. Oh, Zamba Pambolaye alobaki. À côté de la biloko pour l'église. Alors, oui, on a un bureau. Merci, papa. Ça va. En tout cas, bon, on aura les terres au sol. On peut prendre un bureau. Na me kapena bengaye. Merci, papa. Tout le monde a ensemble. Strela. Nike.
Oh, maman. Maman, fanda ka. Maman, Maman. Maman. Zambe, maman, pardon, s'il te plaît, maman, pour ça, on y ça. Maman, ligne-moi. Maman, y'a Christé. Je regrette d'avoir y'a Christé pour la chambre. Maman, Zambe. Maman. yo mpenza omoni mpenza mosuni yo ozoluka tozoluka ofandile mpenza boebladi baninga batelema yaya batelema bavandela kofandeli ye ozopesi ye bizi yayaoepesi nga nakanda peda ya papi oza madeso makasi batia ye bicarbonate alemba to ninoaza mpe bonche eza nini yebi komi mibalo balukana sa mo mamonga na salaki babondela makuna oboya epa ya lelo mpe na ye na ye komi kaba atumbaninga yelaki brutalité yo kutoyeli tendresse enga ya papi ndoza fo coaching kochaka ye nde fungula ye mama oyo ndo oyeba nde obranche bien te ponga to na branche ka omiteka nkosi waza na Paris na soigner na bongisa nga moton yo ye nyoka makuti obranchanga mitera kosi na bunga pe na betaka ngo dada siko ya papi na comprendre te yaya eza nini na ye makambo même mitera moto na nzambe anda oloba na ngai niki Blandine aza vrai chéri Aminata te place a papi ebongi mon modèle Blandine azalela ebongi na papi Como condanena que te vai isso menina só se vai ter não ninguém aí mas ele fude sabalola sabela tava me depois não quero te ver pra ponta boiosi na sala nini fude boiosi papi pena sana ko sakana na ndenge ni papi nani papi c'est le côté ba l'autre qui le faut papi c'est le côté niveau na ngasa ni va ya papi te na linga papi ka pona mona à gauche droite ni bala ngasa ka bo bibila ba personne bon sili na bitela karaché papi sana ya ko goûter na goûter te le côté donc papi dans ça na ko so ko ke ba tsheko na sonné maman na sonné te ki kana ndenge na bala ala mama ba lingo na tali yote kaka nde ba tika nga tika te nga na siba glus pas mutu bien na sonto c'est quoi et bon on essaie du bon sono ya pas bon ma ça va uti tele mara ya wat maman uti 5 peu maman ici c'est quoi voilà tala kayo et là il m'a bien on le mara papi ozokanga pourquoi nanda okanga po ni ndenge mutanga ba amatanga attention papa ngana na papi to sala le lo ta moko ke batika ka
baguna ngai eza mpe papite baguna nani baguna ngai eza baza papa ona papa Aminata attention na papa biso ozonga mabe attention kebas boniko na kebano n'importe quoi papa na avrejo 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 nga sepela na ye soki mpona linga papite soki mpona linga papite soki linga papite metolingana nga na ye mpe nakomi mamano na nko oui papa attention pase loto la voiture ya na ngai pasi loyeza biso nyonso kati ya ndako ozolela kotumula osi bakota ovena samoi kozolela Polakatishila mukanga, polakatishila mukanga. Ça fait pas ça pour Dieu, ils sont bonnés la même maison. Ils sont bonnés la même maison. C'est que la maman va se dire ça va. Mais tu connais la même idée. Ça va la yebisa la seva imbécile. Ça va l'embisara la segi parce que la melote. Ça va l'embisara et c'est déjà sauvé. Ça va. Comme me condamner quand la Kitty. Elle va me condamner. Elle va me condamner ça. ana kindoki normal akoza boye kitikala nso papa za frejo ya papi penza basi loko baplantine boye aomonela baplantine nde afaa sonne oyo soki nayeba papa za frejo komona za frejo tala na yo na papi mona kasa frejo ongala ndo msababa oyo kitoko suma kasi fiko mabe na oyo bisalo soni kwa minata na tiki ke papi odika kapo da sina bondo na sina linga soki te mais na lingi pero et puis na komi mama ba na nko kasi bagune nde za ba vieux bo katina ye oui banda na ndana mwana ya papi benza mona ne blandini te ya papi na on comprend te ya papi vraiment nini soki bonani moto aliboma bino mpe bokoma botika mwana mwasi wana na nyonso alobaka bokipe ye te on répond l'imbécile par le silence papa vrai Dieu Aminata oyo ko sozu bizoba na Aminata yo kozia naza mutu biso bomekanga boyebaki naza mutu Aminata pa na raison ya papa zali nani kosaka na ngati oyo ko musanga ozola kamata kwa mtu sangisanga na kina mona ndenge bosa boseke boyela papa biso si je me ozola yo pa mpo mtu kanisanga na mimi attends je ça papa apesaka biloko makambo oyo ekomaka biloko makambo oyo ekomisaka bato tina banivo ya se mama na ndo oyebisa yo kopesa bango biloko na bango ata mpesi tozokesa papa fufu mama tala mpesi emebi ye mama nga nazwi décision nga na osupporte boye te naboya kokóma lisusu na mobusu ebimi awa mama nga nazwi décision nga nazopesa papa mona biloko nyonso oyo aza nango mposa ya kozwa azwa mpo totikala libre malembe kitela nga naotinda yo ozokende papa Fabrice kende yebisa ye mpo nga naosiki ye mama kende yebisa ye aya kozwa biloko oyo bango baza nango mposa baya kozwa yango nga na kokosupporte te baya kozwa biloko nyonso seke nyonso baza na mposa lutu baya bazwa lutu baya na mposa sani baya bazwa sani nga na kokosupporte boye te osangi papa toya osanga so mama kende yo kende kende lobanga na tindi mama nga na boyi baya bazwa biloko na bango tika baya kende na bazosurveille mama yo kende nga na yebi boyi na tindi yo kende nga naosurveille mama boyi te
moi je te pèse mon blocoté makambo ba nozala kaka ngana linga te comment na niveau on est ça que c'est monté dans mon bout ngamba bali mama so nzamba zalaki le kala angati ka papa pate angati ko koma boité to pèse mon bloc na ba on mususu ya nzamba te to pèse mon bloc na ba to vanikana bana monde bozali déjà ko sepela ko via TV Monde et yé bana poto bana partout dans le monde abonnez-vous massivement na via TV Monde chaîne ya sika via TV Monde bozwa biloko oyo nando bozwa te via TV Monde abonnez-vous massivement kota kaka na via TV Monde vous abonnez bien via TV Monde bokomona toujours ba télé-réalité mama via TV Monde suka na masolo balobi jeza koto bolanda chaîne na bino bosabone bomona bino mo télé-réalité angaye via boye bazi wapi to na système mikolo ya bien na bien nyonso etambolaka nde toyoka na nzambe bien na bien via TV Monde bosabone massivement bosabone na via TV Monde via TV Monde kende kufinalisha pi ukoma abone ya via TV Monde boya biloso bosabone na via TV Monde ilemuka boya bola mukana boya mwasi na mobali bazotala na kabebo tekasi boya loko ezate yo umona kangana ni mona nga pasha ilolo mandanga karambongo epa alukaka tiyango ngana sina lukipe na sina koye siri batu baninga aje no bakenda kotelema kuna zongi na moya loko upande yokabe bato loko ozoluka porte lokola mwana na yoti yepo luka porte moko boye poke ni mwa ebo ngapona kene na osenga laisser passer il faut na senga laisser passer pona kende so kanisi na banga kwe ngana se préservaka zizela nakubenga pasha ilolo mandanga karambongo nakoyebisa ye papa mandanga mwasi na ngai ngabo ya ngai po azokompare nga na yo ingano ngana kopara na ye yo kopara ata na talent na yo kokoma mwasi mo saka ke soma misa libongo na 10h azo numero 21 boni bo ndio na moto na yo Zambe eta wana organisa te Zambe nalukaki ya mwite non seulement yo moko za kizengi mais obundi ti oluka moye moko se reproduire nake na lopango bavoisin nake na babizengi kasi boye okomi na coin tikalowi nake pa bavoisin esika mokonzi elisa mbaza azalaka mokonzi azanga oke alobi nanga mama moseka modele bozotika mwana na binaki oya nzela mino abwanwale wana abi modele bwibu ya mataka kitaka mama bokangaka mwana na bino kendola na ndako tochingo ezokota yona buka umona bwana zino kwiti bongo yoko yema kola mpasa sake kopi yenda bon gan yo limba kina lapiti je lo fanda te bwani ko fanda te ngi ba ndeko lo fanda te mai ni Christian atende ya papa bi ye Christian mutatindo ya kulubana ngake tokende kusobido kaka lubilo byawa nakutani na magali kayindi anniversaire na ye tokutani na ye albina nga papa na uti usonda na Christian mais carrément papa na bango mama na bango aja catégorique na bana pe basana sima papa na uzwa kito bana ya Christian papa no ya kusandi wala monini mora mora napesi tato rezo ya supi na buibui itakonga na okanisa asana kati buibui no kena mama ni balongola ngo pala nani yango be malisuni nani yango kani akende koluka
nyama na mwana oyo zana wana kadi mwana. Alo. Pata moko poti njo. Alo mini nyangu. Na bakende na ona. Susu na nyota. Pardon. Nyota makambo katire oyo biso amakambo ekweli biso ya minene oyo oyoka pena ye monene kwenga lero ndenge yaliwa na na panzani itembeteni ngongolongo kingolongolongo nzambe nasimbaki mandefu niito nasalaki nini nzambe na ngai yomo yango ata boîte de conserve ezalaka na d'inspiration sunga ngai nzambe non seulement opesi ngai embonso libuyi nasuka na bino mibale obakiselanga bonisi yaya ya solo wana mwana na ngai oyebaka wani mwana nakuboma hii na tension na ndikusoka bana mabe ya pasi Fabrice, bongisa na lulamba na bana bajonga. Oyeba te na jamu ta charisme. Bikambo oyo lukaki eza ya biro. Mpe mona tingi lekite tata kende jwa biro ko nyonso jwa mpango jwa baumba oyo lukaki. Kende jwa yango. Uloko na yo lukaki yango wana. Mama. Bikambo nino boyo boyo. Nini yango esali? Yemene mona ngana ja batinda. Kebaya ko zwa biloko. Mpako zaki na bosenga na yango tata zaki na posa na yango te. Tata siko ya lubi akuzwa eloko te. Pata tu ça va na bikambo ko swaka. Oh. Esi bolongi déjà. Mama. Notre ami de commune. Yebi kilisha pena kandenga tindi obongo fo mo yeni na sima pene kangi. Rodolphe Siba. Ngi kamba nkomba Rodolphe Siba. Wana nkomba Domi Siba. Tikanga neno na tolo ka sola agende. Wana si mona. Biso tokende kuna na malembe. Toyokana papa tangi testament tozwa biloko. Bango baboyi na bango kopesa. Tikele bango biloko na bango. Mais kasi nzoto la bino komi. Bakali se changer biso tokozwa na biso te. Eluma yemo mama na bino. Lokuna bino ko bibili biso biloko. Moi beto zo na biso. Eyate. Koko jwampa bango maoka babengi biloko jwa. Na pesi tatolo lezo. Ya solo pila bui bui. Itakonga no katisa. Asana kati. Oui, non. Kena mama ni balongola ngo pala. Nani yango le mabisu? Nani yango? Kani akende koluka biso. Nyama na mwana oyo zana wana kadi mwana. Alo. Pata moko poti njo. Alo mini nyangu. Na bakende na nani? Susu na nyota. Pardon. Nyota makambo katire oyo biso amakambo ekweli biso ya minene oyo oyoka pena ye monene kwenga lero ndenge yaliwa na na panzani itembeteni ngongolongo kingolongolongo nzambe nasimbaki mandefu niito nasalaki nini nzambe na ngai yomo yango ata boîte de conserve ezalaka na d'inspiration sunga ngai nzambe non seulement opesi ngai embonso libuyi nasuka na bino mibale obakiselanga bonisi yaya ya solo wana mwana na ngai oyebaka wani mwana nakuboma hii na tension na ndikusoka bana mabe ya pasi Usanga charisme yo panza biso tunaposa liloko mote kupekula papa kasi bado anandenga malamu popula mvwama yebisa ya doze mama maija na lobita jotinda ya boli nani ya politika sa boli na komi ya puissance wana te mwana mvwama za mvwa aza mvwama ata mwana baba jali kaka baba likambo te ngai naza mosi anapata makambo wana eza te kasi nakoya nakotinda yaya koya kana kokenda nga te strela olela te lobana ya kristia papa azutala nanu eloni esali bango nga nazoyeba te eloni esali bango eloni esali bango ke baloba boya kozwa babiloko boya bamoni te mbambeleki ngambandini biso mototika bango bandakala wana
banda histoire oti bolongi tini ye mona kati ya kopika eglise na biso bakobimisa ye aza ya kufa boye ozaki 5 uza mongoli omoni yo mongoli nakokonteteke na boti nakolobaka na boti silio mwana moko na boti nalobaka yango ntina paroise baninga bakoma ta mwana moke osombeli telefone lelo eloko ya liboso ntango ozoza telefone code sema mwana komoke boye fungola bolingi bobima ata kadena moke na bagage olingi omema boye ata chef dani azotuna oyo ekoleka mwa kadena na moke otie mpongo mama yayo mpenza oyo ezanga code code de perouage donc oza yango na dépasse ya pamba mo dépasse ata sema eza te nkekamba joba na chokodi na chokodi po chika ndikuti maya boya ata bachina boya ochika naye tona boya ochika naye chika obona boya chika ko osepelaki nango mwana azolandaka ngolo kwa communion église tikayekasatela mpenza bayela kokotela motu yango oyo na bomi okokoyeba mobali yango mobali atie eloko sonde nosenezela bona eza neti eza semi okekoleka église nini yango j'espère que tout est na nzela nakende église nakende église osanga rappel que tozokota na nzela na soki ona nzela mpona mboyoka église te normalement poso tofana biso male tosoloma mobolingo na biso tosala masolo avenir na biso tozala koma mineta na babi tosangisemisa nani tobota nani komona nani lokwa pe nakende église voilà tokende église après église tokofanda tokosola makambo wana naza pos église te tosolo s'il te plaît olokute sia non mbemba non on attend ma prière etalinga te wapwela na sena longo bilamba openga sena na longo bilamba te ndakuna te etalinga te basi bayakuta etalinga nakosa bilamba nanga nakuwa tobali pena nakata pena elendaka saba nsima kala yoka nlengezala wana te non papi aminata papa c'est bon amusez vous merci papa tu parles tato d'une manière tato d'une autre. Oui, c'est là où il faut comprendre. Ça me l'a oublié la casa ni. Ah, pour ça va checker. Papa, tout kana malamu. Papa, na fali quelque chose qui est loin. Muke qui fait des nzambi. Là il fait. Na musala nzambe, ako nanga boyete. Papier mon nanga. Ça au pesa mo de l'opéra bis. Nous opéra bis c'est nzambe aux hommes abe. De l'opéra bis. C'est le bon yamuno ko, opéra bis. Opesa ngabis. Opesa ngabis. Opesa ngabis papi. Etani ko manzambe. Opéra bis. Opéra bis. Opéra bis. Opesa ngabis opéra bis aux hommes abe. Aide-moi. Opéra bis. Omoni papa omoni te. Papa somona. Papa, je suis un peu parce que ma maman est comme on fait. Oui, attends, je suis un peu vie. Oui, je vais céder. Papa, je suis un peu sur le dos. On va déranger les papas, on va déranger les mamans. On a fait ça, on a on va me calculer ça pour ça l'année. On a fait ça, pour ça, les décharges. Papa, on a fait ça, on a fait ça. Eh, so boy na baloki na keti. Yoko za mondongo. Jela nazwa, après ça. Eh. Via VCD mamu noko. Eh. Via. Benedict Bitwa. Mwana batamwa muke ya pembe afandisho via. Papa. Yango. Yo ka etikali on sale ça. Pour que na cadastre va changer ba kombo ni sur salaire. Pas ça la kombo na. Attention à pieza. Attention à pieza quoi. Ngam na pesi.
mutu moko témoin eza te luka ata mutu moko totya témoin batala ndenge yo moko oza kopesa mpona bolobilobi baluka aza te yango nalobi swa mama azalaki vraimen bien nzambe na ngai mpo ani olingaka bata mabe balonga mpo nini sikoyo ozobwakelanga mpe aseto okokoni loiko ozoloba wapi impoli tala bino boza bato moko fo bofesita na ngai koma mama monika mama na saria maleboti jour akombona azosone abie na boti donc ngai naza motu moko fo borespecte nga makasi yoka ntini bokointimide nga mpona mikanda so mikanda na bino saria deja alobaki ya kosombelanga lupango ya gaya ndenge ye mokaza ya gaya bon à la prochaine pour continuer la VCD. Papa, ngam na bondeli zwa, pardon. Opesa nga na mutema moko. Na mutema moko. Maman. Afika bamba. Ma te. Christelle rezo bomanga fait tout ça la décharge. Fait tout ça la décharge. Eh, mon cadavre s'appelle un volet jaune. Ah, identité ya défait. Eh, bon, mais papa l'a bien ça, mais il y a des. Bon. Avenue le voir à revenir. Bayo. C'est quoi, il y a besoin de décision, vous qu'un hôpital est tout. C'est mon tour. Vous souvenez, vous qu'un avocat côté, vous qu'un hôpital. Église 2. Église va passer, va comme Macron, Brigitte, hein? Il y a oublié ma Brigitte. Macron est plus petit que sa femme. Il est trop petit que vous. Il voulait rattraper bien. Pas passé. Il n'est pas passé. Frère, sœur, on dit non, on peut faire frère papi. Je commence à faire moi c'est na idée. Moi c'est na comment na ya kara. Ako mosi sa wote pona nini? Problème ko mukia ko zo wa silisi ngo na libanda kuna na mosi na ya zo ngo tous les temps na kati église na kati église. Non, c'est pas la problème on a terre. En plus église ko ke na sango même ba ko mo benga ngai. Ngonga ko kala tika mu kingai na tika na église na bino. Ozo comprendre? Parce que bato bakoma benga ngeleki likamukika papi. Stario, et le que ça m'a passé frère papi. Pourquoi pas ko comme ngo wa nzambete? C'est na bi ma wana. Biso ba se kuto za te ko balati. E binga fi wala tala ndoto basi e singa te. Na telemakia na soka nyo songolo. C'est un problème au monde de l'église. Au lieu de téléma bakami bazana qui n'ont pas pasteur. Dès que vous le baboui, les sœurs, mon frère, et vous ça la bienté. Vous avez mis ma voix à qui sont. Papa, les amis qui t'ont monté, ils ont le rapport de son monde dans la église. Ma femme est frère papi. Oui, ma sœur. Ils sont autobalatés, à quoi balater à été. Eh, ma sœur, comme je viens de te dire, s'il y a un problème, pour les boulots, il faut que vous ne soyez pas dans la main, attez pas pasteur. Moi, je suis un liboué. Vous avez le bas. Moi, je suis un mon frère. C'est pas bien comme ça. Ils sont pas dans le Zambé. Il faut tous à la paix exemplaire. S'il y a un problème entre les bisous, Tobé, ma famille, moi dans le Zambé, à cause de jamais dans le monde. Moi dans le Zambé, il faut à la exemplaire. son votre roule photo téma là oui banze bato mateza péché mais il s'agit de passer dans comme tel frère papi il y a moi pour nous donner une seule émission à point de moi télé doit sur la rue ceux qui passent à l'occasion donc pour n'en parler si il n'y a pas de problème avant boloba sur la carte de éviter ça comme ça c'est pas bon faire un tel mais c'est pas bien bon place pour la quitte frère et sœur, ça la vraiment fort. Ça le fort en catastrophe. Comme ça, c'est pas bien. Il y a tout l'autre fois, la médico défendre. Comme ça, ça ne présente pas bien.
oza mwana nzambe ezala exemplaire ntango bamona frère osambelaka ndenge solo basuki boye c'est pas dit. Bana monde bozali déjà kosepela po Via TV Monde eye bana poto bana partout dans le monde, abonnez-vous massivement na Via TV Monde, chaîne ya sika Via TV Monde. bozwa biloko oyo nano bozwa te. Via TV Monde, Via TV Monde, abonnez-vous massivement. Kota kaka na Via TV Monde. Vous abonnez bien. Via TV Monde, on a toujours la télé-réalité, maman. Via TV Monde, soukana ma solo. Malabi j'ai à côté, bon la chaîne, vous s'abonner, bon monde a bien mon télé-réalité. Ah ngaye, Via Boebazi wapi. Toi un système mikolo ya bien na bien, nyonso etambola rande to yokana na nzambe. Bien na bien, Via TV Monde. Bon s'abonner massivement. Bon s'abonner na Via TV Monde. Via TV Monde. Kende kufinalisha pi ukoma abone ya Via TV Monde. Boya biloso bon s'abonner na Via TV Monde. Yo ndi matenga sana ba partir na. Mun mona na. Ngai na otiki. Oh bon. Donc ngana ola sai na noko ngana freya ya. Non, pour se plaît. Maman Sabé Tembele, wa Baston, moi ça va pas être paro. La fois passée, il y a qui n'a pas ça au conseil pour la vie au master. Au linga quand tu finalement ça ramène. Il y a des compétences la linga John Edos. Et ce soit sûr que tu as c'est la ondima, il m'embouse le baron. Dina wana mamba mikie. Bolinga sila apeti. Tango kutana mutu mobo alekia aleki John na ba esprit. Aleki John na mamba belo CD. Nana noko eloko oyo ba ke mwasi azwara anzimaka mutu mosusu par rapport ya ba déception alors c'est pas mutu na ye alors que tango ina mutu na ye baza bien baza même moral baza ensemble ese ba déception de comment so yo olinga yo yo ndima te ke petwa na holinga ba ondima mote na beso kwa boy comme ça aboya te aboya te te ngana ile saka oui zate oui. Nous sommes maman. Aussi mon pardon. Oui maman. Comment il m'a beau. Tala ngala comme ça tu ne souka. Non mais tu es tout ça. Moi mambo. Ça rappelle un petit moment dans l'eau linga. Et ça Fabrice était calé pour ça américain. Et c'est plutôt dans linga et plutôt le ba oui andimate. Na comment na landé la petite na landé la petite. Souka na haut. Mais il y en a Fabrice c'est les boss américains. Foufou les mêmes badi. Mais il y a qui na moi la vie. Trop serré les gars. Fabrice était candidat à côté baduta na basuka na mo atalingabi wa mupali le roi Fabrice Nseka les boss américains a félicité le roi a félicité dans mobali il y a au moins sur peu to ma papu on va affronter le rognoso kasi ba yoko otaka baduta wana donc matina suka zaka nde qu'est-ce que il m'a voulu remettre qui ça ne décolle moi c'est on mobile ça non masolo te wa ngai mo ya no o ko mobile ça na o yo ngana mo na tinga na to beba na bisoka pona mambo o beba na bisoka to beba na yebisa nga o soutenir nga to te te yo na dans la même moral na simana yo non soutenir yo on fait comme match vidé donc aux anciens nga zansi do yo peut commencer que mambo pesi bon même moral bon lui tu sais que les portugais nous voilà pas cher oui mais tu vois c'est les pour te baigner les lèvres ça là bon lui tout c'est faux oli rambanga bon ça lui va que ramundele mamuna ta petite mamuna oli rambanga il me dit ramundele c'est la moitié c'est faux mais ramundele mo c'est la moitié Comment on a terminé? Ça fait longtemps. C'est justement ici. Donc c'est ici. Merci. Merci.
nga frère papi tobimisanga tuka papa na mama nazoluka serengeli papa biso oyo biso mwana komona ye ngeli me komona ye belbis ngeli ye wana fa part ye mosusu azalaka wa te mama papa problème non mama eza problème te naye nakosaka ngambo na ye soka na ye mais omoni ye wana osoni ye te papa ye wana aza wana ekebisola bonjour la sœur. Sœur, bonjour. La sœur? La sœur? On a comme la main, frère papi. La sœur? Nous, Serengeli. S'il vous plaît, les aïeux, vous m'en Serengeli. Merci à la sœur. Sarah, son bon. Merci. Bonne. Ok, ça peut nous dire ça va. Dina, moi ça dose. Oh, je vois. Moi, ça doit sortir là de ce cadeau d'anniversaire. Dina, maman, on l'a. Mais la vérité. On a présenté au camp, on a tenu le maman. On a dit Dina. Oh, on a tenu le maman. C'est ça qui est. Oh, c'est un cadeau d'anniversaire. Dina, nini ça là-haut. Ah, peut-être que vous quand vous êtes limite sans maman. Non, ça là. Et à Colanda était Moro Mutuna et Salarasugi. Dina impeccable Yarga, Moubala Misle, El Sharaoui. Master na bango, master ya Christian, master Bonnet. Donc, on a vu fille na bango de on comprend. Nous sommes là, et ça clair parce que nous là la bango. Donc, Dina, Nico. Non, c'était à Colanda. Donc, ceux qui n'ont pas comprendre, nous ça fait ça qui. Non, on a s'est trompé, maman. On n'est pas moutou moussous. Non, mais après ça qui cadeau. Dina. Bon, maman, Lindy Sanga, excusez-moi. Il fallait héritier Mvouama na JC Mudiaban. Bango basana wenzemo na shikono na Luanda. Baza wasiku baizena baza na flat moko. Yabona wako takatala. Comment t'as dit amour? Comment t'as dit? C'est bon, c'est ma tête. D'accord. Maman, sois calme, ne se tromper, excusez vraiment. Non, ça va, ça va. Non, ça quand je te message, je signe là. Ok, d'accord. Merci. Donc, il y a une absolue. Maman, sois forte chez vous. Écoute. On s'entend la mission. Écoute. Papa, la comprendre.
namoni ke yango motu wene bakanga makolo nakende te toboki te tosambilami wala kuna mwasi te makazombi mwasi obimba ntoto mobimba bakota nayebi te mwasi wana fama papa non wana moye te nayebi te soki atesi ngo bakosinga me balobi na kombo na ye nakona monaki na ndoto même kombo même adresse papine papa sois calme. Expliquez les choses lentement. Ne sois pas émotionné. Nalikambo omoni Bible zoloba motona masomo a chancelaka. Mais les justes restent calmes. Hein? Les justes restent calmes, quel que soit les temps, quel que soit les moments. Ils ne chancellent pas. Alors, zala poser kimia yebisa biso likambo yo moni par rapport ya oyo omona kana ndoto mutango moni yete papa nakoti na kati ya lopango wana na beti porte nakuti papa moko na mama moko bafandi napesi bango mbote ya respect bayambi ngai natuni bango kombo ya mwana mwasi balobi toza na mutu oyo kombo tangi wana awa aza mwana na biso e mwana ngo papa kombo yango adresse yango wana kaka me papa mama balakisinga mwana mwasi moko non mwasi wana okotelema mibale te nzoto mbi papa pota nayebi te soki nakobenga ye koma comme si abelaka maladi ya maba oyo nabengaka soki lava lebe pardon lebe alobaka te afandika boye non papa naza émotionné. Frère Papi, papa, la Bible dit notre Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour changer ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit, il le réalisera. À 3 reprises, au Loti Ndoto, Dieu t'envoie. Il te donne même, Dieu est précis. Dieu est précis dans ce qu'il a dit. Il te donne même le numéro, même l'adresse, même son nom. Omoni Moutouango. Et c'est le chemin, il y a bénédiction et Nzambe. Il y a un chemin, il y a droit, mais parfois brisé. Papa, je n'en conviens pas. Nous sommes le biona. Et ça m'a bêté, papa. Mais oh, on gagne mon papa, n'a évité. D'autres mots, on gagne l'autre on gagne. Mais pas. Nasi on doit conférence pour c'est là comment depuis quand on a bien papi garder banco on a banco ça banda papa na ka confirmer le on c'est banda kena lingi na ngani susute na boy na ngani ngana za mtachupa yani mtupa ngani mtamngaza mtambia si yani nyambia si maomo sasa basala yani nini foto kiongoza mwana na nini na nini ndo bakosa biso bibana na ngoda kibanda amnata bakosa biso asala ngoda kibanda bakosa biso amnata papa mwana papa na mwana ni ngana yesi mate kwa ni église ngani ni église te na kata ba boîte bona yo e ko kwa na so ba kuja na forcer mère ata ba ko mère obi oki ko tika ko ko na tika menene yo rappeler le musa bino pata ko ko sa bino na lina na suite sia et pour là moi je pouvais te dire merci à Dieu et te confirmer encore qu'Aminata n'était pas la femme de ta vie. Et la femme de ta vie, c'est la femme que Dieu a réservée pour toi, pour ta vie. Asante nenga zana kuipuya zana sen.
Oui, oui. A continuer, sentir la bonne te Tanga ko bima ko sotaka ba mi. Tanga toke na kola ka ba 3 jours 4 la 3 jours ngao. Ça va bien le gang. Oui, oui. Yana sango eh. Ya tayo ko leki na sanga. Waza mwana te. Bila mana kwa botina. Ati mana njete. Naza kuna bomo ibozabu. Bomo tabu na kukufa. Libota ya nyoka nyoka ndeyo. Ngate. Bota bana bui bui. Nzambe sana noki kolongola ngafa. Nzamba longola ngai. Epi nakufa liwa ya mai na nakidi nakufa liwa ya mai. Lokula mungala nakufa liwa ya mai. Watu kaka bali masua. Papa. Nango vimu. Wibi ana. Sema nani? Yo ja parana. Ngala petu na baba. Na biso ko tangeli nga koma mobali wana te. Ah, non c'est qu'il taza artificiel. Ya boy. Mobali azena. Ko dongola ngate? Mobali nani? Nalobi ya boy. Yo. Zela. Boy, ya boy. Pardon mama boy. Pardon. Nalobi ya boy, te comme ma boy. Baba ngo mama. Siko nalobi ya. Kisasa mo mbabala basi ya mike ba koma lokola osea balinga ka salite te. Mo eloka muke basi ba bimisa ke ngo kala. Papa na mama ba ko ka salute. Yo maini. Ya kala. Mama kala. Yango ndi bise. Ya baranyoso. Oh, tangira nga koma mobali. Kaka bambrie mawa. Nanya mobali nini? Pululu na soba siko. Pululu nana. Esanga so vertige. Pululu. Na soba so esanga vertige. Tout bien tu nous y va. Zela pululu. Pululu acha kosoba zambinga. Mobali akipanga. Mobali akipanga. Mobali sasa tombe. Ateina. Soba on est là. Soba susuna. Il était déjà pululu. Ok, kombo liboso tanga. Ok. Oyeke baba pulu. Pe ayeba te. Ponga kimera wa. Mariam. Ngala bona banga ke ezala ka. Atengana ngena la tsaliso. Bonga kena bilamba. Mibali mosusu, mobali costo, mobali mbinga. Akikolinga mwasi abo. Ngani mwasi. Moseka. Ngaya bona banga kikona katika ndepulu. Chance ezala ngoma. Oyoki deja. Abila ngani? Ya mabe? Mamu ese. Bien mabe, abinga pesa mwasi. Oyoka. Ukita mbongo te obinsa mabe avant. Nasala nini? Silvio, otikali? Ngana obeta nga mkongo te na abima mabe. Comment on aura ça? Kuna seko zonga ka normal. OK. Oui, on va école quand même. Silvio. Ngana kena ngai, ngana kena ngai la poninje la. Quelle est la famille? Chaque famille zo ntango ozolaka ola kilo ba bra ola kamina ola kalote yo pese lokota baoya yo obanda kolakela bango papa fo mitubela Julio fo mitubela po kaka oleka na fomo na mona oza soya na mona clair te Julio ngai boy bugu kizengi do ngai boy sokisa na soka orgueilleux orgueilleux nani orgueilleux ngira ozondiba kutu te pako ya asipolte yo voilà papa na boni batika basundaka bango kuna na nini na felina bana monde bozali déjà kosepela po Via TV Monde eye bana poto bana partout dans le monde abonnez-vous massivement na Via TV Monde chaîne ya sika Via TV Monde bozwa biloko oyo nando bozwa te Via TV Monde Via TV Monde abonnez-vous massivement kota kaka na Via TV Monde. Vous abonnez bien. Via TV Monde, on a toujours la télé-réalité, maman. Via TV Monde, Soukana Masolo. Malabi chez Zakoto, bon la chaîne, vous s'abonner, bon monde a bien mon télé-réalité. Angaye, Via Boebazi wapi. Tu as un système Mikolo ya bien na bien, nyo souhaite mo la rendre to yo na Nzambe. Bien na bien, Via TV Monde. Vous s'abonner massivement. Vous s'abonner na Via TV Monde. Via TV Monde. Kende kufinalisha pi ukoma abonné ya Via TV Monde. Boya biloso bon s'abonner na Via TV Monde. Mais il faut quand même comprendre les rails. C'est comprendre les rails. Tout ce que tu me dis là, on est sur son je sais pas. Comment ça m'aille depuis quand? Mambo comment ça m'aille? Moi jamais une personne les gars, tout ça il y a un cadeau. Tu sais quoi entre toi et moi ou bien la chambre ou bien quelque part là. Mais yo fait cadeau, OK ça moi si nous sous. Mais ça je peux pas
pour qui? Donc moi je suis pas là yo. Ça c'est na yebi makambo cadeau no zo tsangate. Na sana mutu mutu la kopesa cadeau. C'est là pour comprendre. Camarade pour leur possible. Comment la brûler? Eh bien même pas. Ce qui peut commencer, qui peut dinga, ce peut nani, n'a bien été. C'est ça qui brûle le monde, qui brûle. Nous ça camarade. Nana na solo na yete. Nana na solo na yete. Il y a makambo pourquoi? Alors il y a makambo comment? Alors il y a yete. Bona zayo. Bona ça déconne yo. Boto bona na boni. Pourquoi pas camarade ta yebango? Na tabola na bonité. Ba boni ba tabola sur na camarade na yiwa. Na tabola na bonité. Mais pourquoi vous comprenez quand quelqu'un na mutu na sakanote? À chaque fois sur le tunio, on a kaka. À chaque fois sur le tunio, on a kaka. Et le lot sous souvent mana. Ça c'est na yebi na yebi. Mais la kayo, attends, colomo côté. Na pesa mutu cadeau té. Na sana moi si mutu na ko pesa cadeau. T'as même tout soutenu. Qu'est-ce qui a inventé le problème alors comment? Je sais pas. Hein? Mais au compte numéro pourquoi? Ce qui a dit pour aller la camarade. Non, dis qu'à continuer. Alors dis-moi, comment ça a le coup d'art? Yo, personne qui pense que la paix si vous coûtez. Moi, si on a fait un cadeau. Alors que moi, je suis dans la cadeau. Moi, si on a fait un cadeau. Comment c'est qu'on va le caillou? Quand ils ont posé ça, quand ils ont posé ça, pourquoi ils ont la caution? C'est quoi nous ça la caution? Je cherche. Ça c'est pardon, c'est de non, préférez la salle à la fille, là mon tel la vérité, qui n'a eu mon bal de maille. Je te jure, franchement, les vendis, na yebi makambo yozo baonati. Na pesa moi tu m'as des cadeaux, ni ami, ni moi aussi, ni copine, na pesa mutute. Na pesa mutute. Est-ce que yo kana to yo comme toi yebi sur makambo? Mais pourquoi ça n'a confiance té? En plus confiance parce que nyoso la pena kayo. Nyoso bon là yebi ça kamayo. Ceux qui n'a pas tout yo, on va ngala avant et après on dit si tu connais dans la ndenge wana ou même dans la kolwana, attends ici ma vérité. Non tika la continue. Ça c'est non. Non, yo ka koloba ko efficace. Koloba ko. La boy ah va c'est quand on va dire mon YouTube la boy. Ça la vie, la moi c'est que je calme. Les maquillés, on a qui ma vérité. Moi là, au concernant on préfère sa vie. Na pesa des cadeaux. Passez. Mama pesa wabanda pesa liputa na ozipa baby spona ni oluka mtu na ngana ndako mama bisino na kasi ya kufa bolinga na kufa na tiki na mpango tu mama bidi sele sur le fille liputa oyo mimi oh ini mizati pesa ngai kama oluka mtu na ngazelo mona ukosani mimi ukutumbango okay. Mimi, il peut de passer na figa belle biche. Aya boto le ngatumbi. Boto, omone o. Eno ka premier essai. So bo meki. Na ndaku na tumba moto na zuye nde ye mupimba. Bote na ndaku na tumbi. Mimi, mbala ya so bango na ndaku. Tena lobi pe mutaba na obanga na ngayo te. On t'a coup de respect. C'est-à-dire ya ngai botsimbisa ka yete. Comme bino bolinga malade maba. Na ibite so da maba. So ke zani eyeba na ka so ke malade yango. Ngai na zwango na kufa natika mokili oyo natinda babisha linga mibala batu te natinda ete natinda simba bisimba na ete natinda ete o comprendre mama na sali boye omoni robe nanga nzuluki kana ntoka babish moi papa liputa na ngai bazo bazipa babish est-ce que c'est normal za la pesho bo vande sika mo kanga kama makolo fongo na kokolo ko kanga ni bala ngate bala bazali moi si mon bala vandi yo Wali
Papa, odi nini mbwe aswaki lobi moto sipasa nswaki. Lelo boko ngaba soba ukuta na pama. Kota na ndega kinya. Okoti bo mbwe ya fiyo. Napisa bambo ndo yo. Odi ya nini? Kulo muda soma mbwa pusa na sori kamweza ya mbwa papa uzupinga mutu ajabu ndemo kule mwana tika malo banano mama tika yoko mfuka ngana lopango na ngasa tamu skate washe goza oyeni ngaite mama yoko yana lopango na mfuka Fuki yote papa kwa kumakenga ururu aje mbambe kwa kupenda na za muziki kana hata mbazai mapande kwa sababu sisi baina loma na kuweka ngombe loma yongona tumbia ngopani bazwa lisusuta bazipie wana ni ponga na zoma labi na yana kufa liboso na yeye baba njinji ke shaka kila ye fongo ya mama na yeye sine finika ye ayaboteli na ya moza bilamba na yebite mimi magazini yosomba kiliputa yebisanga nakende kosomba na zongisela yo yebisanga magazini ni yosomba ki ngana kende koluka liputa mimi ngana tabelo liputa soki na zui bazuli liputa bafiliki ndeko na yo mapesa wapi soko za na posa ya liputa yebisanga na kopesa maputa mwana nga mama nasina tumba mapena yo ezo nasina tumbisa le loko yo moni osalanga me na tumbi yango kasi ndenge za obomi deja moto yebi yango te mwana nga bongola motema na yo tata na ye yo zo encourager pas les mal papa a botaki belbiche mais azo encourager les mal encourager les mal ye baka o mafiokele papa boaka ka mwana ete mama boaka ka mwana ete que ce soit quel problème tikala to papa nazana minga ko bate oyo tonto purura kakango na banza e to jana na bezo to mona ye o mona na tonto benga na nani yaka nani yazaliwa o musicien yo ba ka musicien te yo musicien o seterenga ole yaka na yo donc yo mona kana tonto purura yo penzo moni donc wan yo mona kia ko baby sela ye mwana asa penga mete tonto purura ata yo mo ko vraiment wala nani ngokumisa kile ndani kaburi nani nakupona ndio juste nani oyo Dango mwana na solo na begala wa yote yo na begala ka tele ah oyebie buibui ha oyebie baibi na ba tonton pululu na yo mutasali yebo ngako na yo bina ngote ba ngomo ba vengai papa alikambo yali atoyeli mwana na toto pululu ndenge yali bwana atie moyo bono papa melaka babo mais loko yo zo sala na mwana na oyo mimi lumule na kolendalité yoka yango te yoke pe nango jona na kombe mwana na kombe la kisike ya ngasa mawa te yo mimi kombo bala kisamunga siko biputa uyo mtopesha hivi papa na kabeli mimi biputa alaka sikoyo belbis bandizazo matayi ndebo gafa ya bimama nazo liputa on a finika ya belbis na yebi si zwa pona yebi ke nazo na maputa belé donc na yebi siko gafa so on finika ya mabe liputa yo kabila déjà mimi ndenge ni bourgeois chuchu bo fini ka belbis c'est mère des troupettes hein mafiokele olobaka tel kamwa malamu te na mwana na mama papa pakolaka mwana na ye papa alingaka mwana na ye ngai te mafiokele eza yo osonga no toza eloko moko mimi akokweya mbulu azali ye soki ezalaki mwana moto wako benga kizengi papa wewe ndio ukenda akombe ngaka ngaiti bana mimi te abitongawa ngaka to jana makambo minena wa utobo sasa ndo kinakwambia mai nani baki bango baki baye aina tatanga
buibui tosali yo nini ngakuna bana bangana bimise yo danger nabyoja mbinga oja kotro akono bamimi te shaya karisme sote identité no eyebana identité ni yaza kero ni obo identité mtaja ya bien identité mtaja ya bien zoba awanga la kitalo baki komba pululu ngale biki pululu la kisenyi na seve aggrave kaka engambe donc yo jokale mimi akwaya poni puto peshi mimi ba okendo finika muto maladi poni sok maladi wani jwi mimi uningo ba changa dépense donc ushepila ndenge na changa ba dépense hein ushepila ka Majete le pardon hein naza a motema ngezala so bien te za so na kimia te mimi alimbisa lokola na pesa ki liputa na ye ba pesa liputa na ye pande ko na ye naza na maputa ebele rien na pêche na ko pesa ye liputa mususu yo zo mona ke yo zo mona ke yo mturingie kasi ba poto ezotanga lokutango zongshaka lokutango papa papa te yo mona yo munganga na ndako yo umona yo munganga na ndako yo ese mama papa te na tuni umona kasi shirisha ba potango yo mtu munganga shirisha ba potango aggrave asisu kwa bakisi tonton donc world nasali nini ngai na mokina tuni nasali nini tata bwewe amemi mama mama tata ba engambe sukaki te babwaki lisusu tonton wande babwaki nga nu asante otie mokumba yo otie mokumba otie sente obombele obo ne obo wana ya fonda mas ona sanda oja koseka mpe na monoko olelaka awa bayina yo koyo awa te yo ozali eloko ye azali eloko bosani eloko ni bokobota nango babalani mpe bajaa na courage eloko ndenge wana bakoki kobanisa babokola eloko yango papa mese tala ndako sozali sikoyo ye akozala boye mpo kotika yo meme okolakisa nayebatina ngai bati mwana wana azali mpona ngai papa oyo atietie miyali matete me pas mwana après tozena ta kobokola fa batala te atikali totikali bino mokumba na bino yo nzoto esana obie te mwana ndoto ekosa bien te oyo yo nde mwana ndoto ja kosala malamu yo kotuna komona nga camarade papa koba merci yo nani lui merci ngapi yo semble pas mama yo engambe la bébé chanté manda na pisi baosoba na trouve banga bayana bamona pula oyeti na comprendre que na buzoba oyo Pasa na papa na kani. Na kwa tena ndinga pete pene bozo bozo na ngopiete. Ndinga ndinga pete. Soko ngali ngai pe na ndala ka tosa makombo pe na familia. Tosa na ndinga bila biloko ba demoiselle fo. Oya bila pataki. Oya bila bazokulisa yo. Ezaki engambe ezaka na flamingo donc kuno zonga kana normal. Ndi apesa ka ba kombo ba tonton allez. Tango mikosi bongo. Zonga boy batela raison. Zonga boy. Oso na peti mutu raison ne ko ze. Zo. Ya ya bokeni. Ata bokeni. zela nini yo wiwi ozala kizengi mwana ngako ozala etapa semaine onaye komona lelo oyo etapa likolo oyo bota okende papa kende mama okende après 3 jours nde na kotuka bino mwana na bota na ngaki sengi lelo na likolo sengi papa okasatidi na tiki yo olekinga so na nini lopango na naye olekinga na kizengi ika bango bakino mali bango zonga sima yo zonga sima okini na kizengi sodi papa nena kwa nana zo bitumba
soko ojwa bitumba tolingi bitumba na ye bato bandele bakufaka omona serke ya bana 3 ans kangambanga na yo atini biloko tokende bango tokufi ngai na bino nazongi nsima nazongi lisusu nazongi monoko mpe na biso na fami ongati bakangwasi nobaya olobi ateloko mpe masolongo nabetango bien te ndeni na ntina na ngai yaya baprogresa kaka oprogrese malembe azala ne faible kolondaki gros doa nosa minene wana yo moko tinda yaka omotika botala liboma wana zwaka ye ndeni liboma wana zwaka ye ndeni esimba ntango nga moko naza noyebi so esimba osimba komitungisa te nga mo ibenge naza na ndeni tika alala ka nda alalia na omwenda aza boye so alalia linga te balamusi naboyinalamuka fota mutu mo depuis jour oyebisanga nga dana na tiongo dana motema yaya salaki dana mwasa papi oza dana mwasi ndenge ozana oza mwasi netikali kaka so boke kuna wo papi oyo nayebisaki yo ozosala te kende esika natindaki sala maloba kokisa maloba mama camarade na ngai mwasi moko milai semeki na nga moko mama vrai chéri ye monde nkande aza mbani na aza aza ya olala so alali alinga te balamusi oyebiki alinga te balamusi kimalokute apo balamusi wana boya mpona bonga na madame alali mama alali so bate alali alali mtoko tsanga limite te niki ata yo moko oyebi ndenge so alali alinga te balamusi wana bana bango nga olamukana ata mpa na yo alali olamuka te eyika mina topoko mosala ndisi babala mama lobata na yo babalanga bonga bana toyebananga te mwa popi na tika omona te amina tango aza vierge te après emonana na misala ti na misala mosoto na mina vierge te seke misala ngo nasala yango intimide dituzaka bonga soso apia alala Ok, yo pe donc mo lekisa jika papi abokolala wa tuseni boy oh umeli pisi ewe ninga bakiruka mbongo ya mwasi olata nini akolenda pesa yeto kote na hapo soso ba string na badana kota ba string basi ba mikusi bakilete mikusi sili oyo lala pongi ego logo kambongo oyo la lesa sasi takina fali nzobona na lilo la mko tuna kusoma ya olala lebo eza nini mpona evoma eza fo bango bie awa mpasi otiaka makele awa ezaka ndako na nga te eza ndako papa na ngai loso papa kufi mutu otikala chef tema tokolukana mbongo tema tokebetala matolo naza bapréparatif naosala fo tobanda baséminaire awa kalita tona baséminaire teka so séminaire te bible so bible te version vede retraite nga bana na posa pa retraite tokotanga retraite sombe na hôtel ata 6 mois oui kolaza lokumu yangebi na flat na hôtel wapi oyoki Je dis que moi je veux pas d'argent ici.
Pas de massage, je te la sers. Mais maman, la bino va tout y écouter. Vous ne pas tout maman, vous n'avez pas de maman. yo na motema na ngai yozali solo Nzambe yokopongwana te libanga ya talo ekimelo na ngai mwana Yesu na ngai yo nde natelaka motema yosalela ngai ya mingi tika na pambola yo yosalela nga bolamu tika na netola yo yo wopesanga valere tika na yemela yo masiya ya solo sali bolingo yesu na ngai nakotika yo te yesu eyo nde amifite soki ozali na mbongo ozali moto ya valeur bakapesa yo respect na bato nyonso mokili basusu babenga yo président na bambwayaka te bayebi yo soki bamoni yo banengesaka mikila wana bapesi yo bonjour mopawe bato ebele bakotatanga pokwa neti defile balia bamela na bango ndenge balinge Nzambe yoka kolelanga tanga mbango esili bandako ekei mitoka nyonso mpe biloko esili yinga nalobi nakende koluka baninga na ngai oyo nazalaki kosunga kosalisa bango balukelanga mwa mbongo esalisa ngai na beti kokoko na ndako ya baninga baboyi na bango kosunganga bakimi ngai babwakisi ngai Nzambe yoka kolelanga Fidèle yonde nani Ami fidèle makana yo wape Nayanga fanana kate mokana yo Nayana umela na yo mi fidèle Nabaye kovana na bay fidèle Nalembi ko vivre na ba orgueilleux Nalingi les sons te ba flatteur Naboye ba menteur Naboye nanga ba mauvais compagnie Nasali lokala mwana oyo ya mpunda Bakanaki esika moko Otindaki bakangola mwana ya mpunda Balatisaki ye bilamba motu ya ye Balesaki mwana mpunda malamu Amemaki mokonzi mokongo na ye Atambalaki na nkembo
sangwa mwana pole panzani. Oh Yahweh, soki opesi mwana na mpunda succès poni na ngai te mombo na yo. Yesu eyoka mpepo sana ngai mwana, papa emoka kolela na ngai. Yesu emona bampasi na nga, mingi balobaki nga na kobonga te, mingi balobaki nga na kozwa te, mingi balobaki nga na kokufa lobi. Yesu eyonelisekwa na ngai mwana, papa ebaninga nyonso bakimi ngai ye. Yesu enatikali maboko mpamba, Yesu enatikali kakase na yo, papa enatikali kakase na Biblia. Yesu ebachole ngai mpe mingi, papa baseki ngai mpe mingi yawe. Motema 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 tani na mposa na yo. Yewe kambolanga, Yesu pambolanga, yewe tombolanga, Yesu pesanga sikse, yewe pambolanga, pambola batikala na sonyo. Yesu pesinga valere hangaye, babengi dali soso president ayo hangaye, babengi dali soso mopawa hangaye, babengi dali soso Moise hangaye. Na yamela Yesu bolingo nanga na pinela yo hangaye. Yesu pesinga kinai hangaye, Yesu pesinga mosala hangaye, Yesu pesinga success. Yansambe umelaka hangaye, na pinela yo na pinela Yesu bolingo nanga na yamela yo hangaye. Oscar na zate hangaye, Yesu pesinga bane